Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Just TV. Ça dépend ya air oyo boko landa biso na banda kuna bino. Merci na baboni na biso bino bato o bozo aimer bozo partager bozo chela biso ba commentaire. En tout cas vous manzamba pambola bino azongisela bino ebele o ezangi na banda kuna bino. Vraiment bande konanga lelo to yeko lobela ndeko na biso oyo azali comédien na biso abane ko sexa biso pe asexa biso ti lelo malgré aza sous na Congo te akoma na ye na États-Unis akoma na USA. Vraiment bande ko ko lobela pona ba photo o bozo mona vraiment na kati ya chaîne na biso ya Kelly Joyce ndenge bozo mona eza mariage ya ndeko na biso Lianza. Za mariage civil o ya wuti ko sala na mwasi na ye eloko etininga vraiment bandeko nanga po na sala video oyo eza pasi vraiment bandeko nanga ba congolais to lingana vraiment tozo mona makambo ndenge zo leka na réseaux sociaux to lingani te toza mitema mabe tozo yeba te problème nini zo leka ndeko na biso Lianzi asali mariage civil na mwasi na ye na moni bato bache ba commentaire ya kofinga bamsusu balobi mwasi azelongi mabe okene kolinga ye pona nini azana nzoto lokola mobali donc azana ye kutu kitoko te abongi na ye te alingi ka pona mukanda soki azu mukanda akusana nini akusundola ye bamsusu balobi linga ye ka pona sikoyo lakisa ye ndenge okoki lakise bolingo me soki kaka ozu mukanda tika ye zongela mwasi na oyo ya Kishasa po ye abongi na yo te. Bamsusu balobi mwasi aboya koki kobonga na Lianza te donc Lianza mwasi aboyo oki kolokota ye wapi bandeko nanga ba congolais ba congolaise to lingana bandeko nangai conseil obokoki kopesa ndeko mobali oyo auti kosala mariage civil na ndeko mwasi conseil bokoki kopesa bango yango wana vraiment est-ce que Lianza rakene kolinga mwasi oyo amonaki ndenge azali te ezana ba makambo elekaka na ba couple bandeko nanga emsu yo omona mobali na yo aza kitoko mutu muso omona yaza mabe emsu yo omona mwasi na yo aza kitoko mobali musu azomona ye aza mabe yango tolobi mutu na mutu azaka na choix na ye bagu na yo eza ya yete ba choix na yo eza ya yete bagu na ngeza ya yote bagu na yo eza ya ngate ba choix na yo eza ya ngate bandeko nanga ba choix na nge kozala pe ya yote yango monike mutu na mutu azaka na bagu na ye mutu na mutu ayebe loka lingaka mutu na mutu ayebe loka lingi Lianzi te akiko linga jeune fille oyo batu biso baloba za mukolo na ye mama mobima malgré che basuki malgré che basil malgré boye mais azomona na za mukolo na ye ya musika. Est-ce que Lianzi rakene kolinga mwasi amonaki ete amonaki te ndenge bino muzolo bakazelongi mabe amonaki ete aza kitoko pona ye est-ce que amonaki nzoto na ete ke soka zalo kwa mobali ndenge bino bozoloba amonaki asepelaki na ye to luka to pesa ba conseil ya bien bandeko nanga to luka rate to bebisaka te bandeko nangai bo pesa mninga conseil ya bien ndengo lingi ye boye eza pe mobali pe mutabongisa mwasi nengo lingi ye boye lobi so uzumukanda sala ya zala ndenge boye mais ye moko déjà ti alingi ye ti akoma na azwaka décision ba kene ko sala mariage civil c'est que amona ki déjà ke akoki na ye ni kaza mwasi ya baguna ye ndeto lo baka ka alingi pona mukaneza ba msusu pe balinga na mikaneza te bazupe mikanda lelo bafandi bazali eza ba msusu pe balinga pona mikanda bakabwana donc mutu na mutezaka te keso ki alingi mutu bi asali mariage bi asali bo alingi ka pona mukanda azwa mukanda rotika ye non bi aza donc aza baguna ye tazuye ka pona mukanda so azu mukanda bonga tika ye bandeko nanga tozala batu to lingana to tika kokotisa mabe na mabe bandeko nanga nzambe mutasalaka batu biso batamukili tosalaka batu te tokelaka batu te toyeba atande babandaka baneliti suka te tolikaka te kokritike bato nzambe asali kofinga muninga asali mariage na ye bozofinga aza elongi mabe asali boye nzoto kutu bien te mpona nika bamariage ya bandeko na biso bacomédienne ezaka baproblème omonaka so babalani fo tozalaka na eloko moko akoloba kokritike bakritike ezangaka te
to mona ndeko na biso gesho auto bala awa modèle ba fingi mwasi na aza kitoko te aza nzoto lokola mobali ye pa bali kaka mutu lokola mobali kaka donc lokola eza lokola mibali na mibali babalani bandeko nanga ye kutaza mwasi akine soka azaki susu o mwasi a poto lingaki eza so ba problème ngamba lobani abali kaka po eza na poto abali kaka po aza na besoin akende poto abali kaka po apesa ye mukanda mais abali mwasi na ye o aza na Congo o bafani na ye bazaka na ye deja bandeko tozala batu yango ki mutema mabengo ya nini na bandeko na biso to sepelaka tolobaka o ba artiste babalaka te ba musicien babalaka te ba comédien babalaka te mais tozomona bazobala malgré bapasi malgré kofinga bazobala kaka babala ya poto o mibali ya poto boy o babala ya nani ya basi ya poto o basi ya poto boy babala basi na maona Kishasa o basi ya Kishasa boy o couple ngo kute simbi te o basali boy non toluka mninga bali bo pese conseil ke bo fanda bien nzambe mtakela kiye ya ayebise nzambe teke na bima nelongi ya boye obi ayebise nzambe teke bimisanga nzoto lokwa mobali non mwasi na ye kotala ye bo aza na ye bien mpo na nga na moni aza na ye bien mabeni na aza nango atie kutu maquillage te atie make-up te mais azomona na quand même aza bien siko bino bolingi azala mwasi azala kitoko yango ndenge nini bandeko lelo kitoko ekontaka susu na libala te kitoko na kati ya libala ekontaka te basa kitoko bazotula mona mwasi kitoko aza na nzoto efanda makambo nyonso me azotula akokisi 40 45 mobali te fiancé te mwana te eloko moko te babi kitoko ezalaka kati ya mwasi na kati ya mwasi kitoko eza motema okoki na kozala kitoko na elongi kitoko na nzoto mena eske motema na yo eza bien eske kofanda bien na libala eske kofanisa mobali wana bien eske oza na respect na mobali po batu mosusu baza mpe kitoko abali lelo lobi libala esili abali lelo apres un mois bomona boye libala ekufi me basi ya bilongi mabe bazofandisa mabala basi ya bilongi mabe bazobota bana kitoko basi bilongi mabe bazorespecte mibali na bango elakisi te so oza kitoko okofanda na ndako ya libala elakisi te so oza kitoko nde okofandisa mobali na yo non totalaka bote ya kati totalaka bote libanda te bandeko totika kokritike bato yo oza kitoko ya mosusu obali te me ozofinga moninga na kati ya nini babali ye eza malamu te to change bandeko na nga ye liyanzi te ayo kobala mwana mwasi oyo amoni ye ndenge azalaki batindi ye te ata kutu batindaki ye ubia bakutinisaki bango me mwasi akangi na makasi te me topesa ye conseil teke ndenge ozwi ye boye aza elongi mabe ale soki lobi ozwi mokanda tika yo kende kozwa mwasi mosusu na Kishasa zongela mwasi na oyo ya Kishasa eloko nini elakisi ke ye na mwasi ya Kishasa bazalaka kaka bien mwasi ya Kishasa nde akofanda na ndako ya libala bandeko na nga eza pasi pe mawa yango na yo kosalaka mwa video kolobelaka conseil kaka po awa tofingaka te conseil kaka bandeko tozala bien toyebaka conseil nini tokopesa bato bilobaloba wana ezaka bien te soza na eloko koloba te fanda na yo kimi ata bible ezoyebisa biso na place olobaka po moto alobaka mingi alobaka mpe akobimisa makambo yo moko oyeba te merci na bino nyonso tu nzambe apambola bino bo continue ko s'abonner bato pe na bo s'abonner te bo s'abonner nzamba pambola bino à suivre.